na kotuna yepe papa Nensei Mabiala ondimi libala na yo avec Union Congolaise oyo tolobeli awa to tosili koyoka ingeta. Oui papa Nensemi Mwanda Nsemi ondimi na kanyoso même si bako sodomiser Congo ondimi libala oyo yo na Vital Kamerhe lokola osili kondima libala oyo Matondo. Oui yo parlementaire congolais yo ne Nsemi ne Mwanda Nsemi ondimi libala oyo même si la balkanisation de l'Est du Congo ekosale manango yenge. C'est tout ce que toza koyoka kana mikolo na kisodomisation ba polyphénions o selonga na uti na ngako landa ba émission o esili koleka awa. La minorité est comme kobala la majorité. Kindumbalisation du Congo esili kokota. Mais kindumba nyonso toza komona yango eza rien d'autre que ngai taona na sali ba recherche pona na émission o ya mpoka lelo yo. Nazana ngako komona mosika e na mosika oyo ngana zali komona eloko moko kaka nazo komona minorité esili ko occuper ba section nyonso ya Congo. Séparation oyo il faut esalema et soki séparation oyo ekosalema te ndeko na ngai le Congo est parti na ndenge ba British to ba anglais ba yako konza Amerique nyonso bazwa yango ndenge bakena na Afrique du Sud Afrique nyonso bakonza yango ndenge pe yaka batuchi minorité bazwi Rwanda nyonso ba dominer si ba Hutu ndenge pe yaka la même minorité eza okoma riche million même la Congo na ta ba miko oyo la Telecel oyo kota la compagnie oyo miko c'était un Rwandais. Quel est ce Congolais à sa compagnie de télécommunication oyo ekoiko pesi ba millions de dollars neti miko azalité. Quel est ce Congolais oyo compter le que vraiment c'est millionnaire na cadre ya voie normale to na cadre ba misalaka eza koleka na Congo na keto oyo classé que voilà ces millionnaires. Il n'existe pas. Mais tala batu oyo ba minorité bango na bango. Et voilà pourquoi ba permettre tous ces Libanais, tous ces Indiens, tous ces Chinois, ba West Africains, ba yana bango na Congo, pas ces cartes d'identité bazana tana yango te. Vérification de nationalité bazana tana yango te. Pas si ba préférer ba minorité ezala ya trop en dehors ya bango moko poete Congo ba koka kokonza yango. Mama mise, est-ce que ozana question na place oyo to na pesio maloba soko ozana maloba ya koloba kuna? Nde bisika oyo papa desfe na banza naza kosenga susu break moko pause moko susu comme ça tanto kozonga ngai na pesa bino antenne qui est antenne ça déjà kofongwana ou bien na kopesa bino conclusion ya pourquoi le pays est totalement parti ndenge na prometa ki bino ete lelo yo to kolobela mingi futur ya pays par rapport à minorité comment esili kozonga ndeko desfe na pesa antenne kuna. Okoki kozala moto olekisaka ngoma mingi na mabondeli mpe otonda onction okoyisaka bato kasi soki ozangi bolingo ozali se ngongolo ya pamba. Papa yoka losambo ya ngai mwana ye nga oyo nakolela mpinzoli na miso yokamela akolela na ngai mwana naleli ye naleli ye anzolele Talina mokili masumu eleki ye mabe ekomi malamu nde mabe moto nyonso na mokili aluka se intere na ye ata moni moninga na mpasi ya kipa te ponini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapi na mabete ngai naleki ye anzolele mawa mpe bolingo esili na mitema ya bato bamingi na bahopito bakolela mpasi ye na bahome de vie ya nzala mpe na minyoko kasi epa na yo otondi na biloko lei na nsima obwaki na fulu na ntango wana basusu atali pa ya mpamba moni te mpo nini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapi na nalelo ngai naleli ye anzolele yolele papa o yawe yokolinga motema na ngai yo
Yolele papa o Yahweh na garde-robe na yo tona la bilamba ebele misusu te osomba otia ata na nzoto te omoni moninga na yo alatisi misi epasuka yolali na koseka nesikopesa ya tela mbalaka ponini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapi nga na lelo ngai naleli anzolele tata nzambe yoka kolela na ngai mwana ye mala motema yango nayebi na nzembo masi ya baninga esengo ya basusu moninga kwena mabe ekomi sije ya kotonga esikolendisa ye azongela nzela ya nzambe ekomi nde likambo ya kofinga mpe ya kotonga masi ayaka ye mokili na yo nzambe ekomi kokunga ye tokomise koboma na baba ye sala ozonga ye Merci bandeko kozali kolanda merci bandeko nyonso kozali branché kati na station na biso ya 3 fois www.radiolisolo.com oyo ekambami epai ya ndeko na biso Diana Sulufutu de Wuppertal kati na mokili ya Allemagne. Merci ndeko na biso kuna na studio pe papa Mayamba pona occupation ozali nango banda tongo ti na poka ozali na kati ya studio yango wana nzambe asunga biso nyonso po tosunganaka po ete mwa support ezangaka te kati na studio na biso oyo bandeko nyonso bozali kolanda biso na banza lelo teme tozali kolobela eza mpenza na badeba mingi te mais eza teme moko très informatif eza neti ka bapaster ntan bayaka ere nyonso te vraimen bayaka ke bateya badeba ezala ere mosusu oye kopesa biso soit révélation soit nzambe alingi nini bateme ezalaka mpe très compliqué mosusu esengaka ete mutu avant okota il faut kozala na prudence neti ya lelo oyo tozali kolobela la minorité domine sur la majorité ezali likambo ya soni mpe ezali likambo ya pasi mpona komona ete mboka ya Congo mboka ya munene mboka etonda na richesse partout au monde me mboka mpe etondi na bato bazali déplacé na mikolo oyo ezali yango oyo Congo place oyo nazalaki kolobela ete minorité ntango ekodominaka majorité bazwaka 10% ya bénéfice nyonso ya production nationale ya production nyonso ya nini ya ba richesse pe ya pays batikelaka bato kaka ndambu ya muke kaka elingi bake bango ils sont trop riches et puis bino bobomanaka na bino kuna c'est ça la dominance ya minorité parce que baza mingi te okoya komona ete mpona Congo nalobaki bien ete bo surveiller bien ministère ya intérieur bako travailler yango mingi pona ko toucher côté ya affaires foncières qui etali ba mabele qui etali ba lupangu qui etali ba mabele ba plantation au place ba coltan ezali na ba minere nyonso ya Congo ezali bako tenter ko forcer ba zone nyonso oyo ezana ba richesse ya makasi na Congo ekota na zone de turbulence babandi na Kivu meko suka na Kivu te bakokota ti na baba Congo na babandundu ba place ba pétrole ezali po bayaka kambala moko pafu ba te trouble po ba déplacer population wana et puis tant ba ko déplacer population wana bango moko baza bango moko yonkolo ya mabele place wana komona trouble za wana mais en réalité bango moko ba étranger ba minorité bato baza na mbongo ba occuper ba zone yango batie désordre na yo soko zongi pour une année pour 2 ans pour 3 ans bien après tant roya place yango eza lisusu ya yo te parce que mutu aza na ministère intérieur kuna to na ba affaires foncières mutu na bango na bango baza wana bakoyaka ka boye tia loi bakoyaka boye enregistrer ba hectare banda awati kuna c'est pour moi ba document yango
or mingi kati na biso kutu bele toza nango eza nango na cadastre te po to se respectaka toyebanaka ete libumu oyo génération oyo banda awa tina nzete ya manga wana kuna bana na rivière tolandi rivière tina montagne wana kuna mabanga wana kuna biso c'est comme ça que nous sommes. Même minorité tant bayaka bango bakendaka suna ndenge wana te bayaka na kokabola exactement 50 hectares 20 hectares biso 20 hectares bonabo et puis cadastre yaka tia awa ils ont de l'argent bakosala pouvoir wana et yango déjà baza kosala mwana Congo zibula meso biloko koya komona mundele pe yango asala kitanga yaki na Afrique biso toyebaka biso ba frontière ko sekabola penza te toyebaka ki a partir ya mai wana Luala bati côté royaume Luba mai wana kuna fleuve oyo ti côté royaume Congo c'est comme ça que toyebaka ko se partager mais mundele tanga yaki akipa kite ya ye banda awa tia maître combien yale yangai oui minorité bakosala ka bongo Kivu yokaka mutoza ko yebisaka nga ete eza na zone de turbulence eke bat baza ko bomaka batu eke bat baza ko kimisaka bango na ba village da bango mais moi je dis la vérité milulu yango par satellite à partir des États-Unis to moni yango ba oto zana ba miso ya komona ba satellite oto zana ba bibundeli ba machine ndenge na ndenge ya kotala na ko yebisa yo ete place moko na Kivu Bukavu oyo eza na trouble ke bat baza ko kima ezalité batu nyonso bazali présent mais soko koti na mozindo te okanisa batu yango bankolo ya mabele non batu yango ce sont des minorités ce sont des étrangers oyo bakoti na Congo mpona koya ko occuper kosala occupation et puis bazozela après quelques années bokoyoka ete kina ezongi mezonga kuna otikala lisusu na eloko moko te nde bamakambo tozali kolobela napesa ngino ba exemple bat basala yango ba Don Quichotte ba batanga na ba classe basala ba biloko boye to analyser yango na ba bikola ndenge na ndenge comment minorité ezali kokota mais raison ba kotelaka balukaka banani bazali bakonzi na mboka oyo banani bazali na ba point clé ba poste clé ba poste ezali ke soki balobi likambo mokili ekotosa liloba ba bimisi entre autres ce sont des généraux ba gouverneurs ba parlementaire nde yango wana batiaka liste ya bato wana ke na bango bana mboka nani mutasimbi départementaire na mutazali na place tel bato wana ntango bakangaka bango nde ndenge wana mboka ekokendaka na maboko ya bapaya question oyo tofongoli antenne yango oyo est-ce que ba département clé ya Congo likambo na uti koloba awa nani alingi koya ko challenge nga ete minorité a occupé yango te papa tomsita na bande pa na yo. Merci à vous pour ça, Madoba. Bote pina na yambo azana machine. Na mwanda mbolobi sorry na mwanda mbolobi na landi na moni likambo zali ya bozui na kati ya mboka baoyo bautaka na bao bavandaka wana. Na lingina beta mwa sete muke na vandaki pe na tango moko na Angola na moni ba biloko wana pe na Rwanda. Moi bato bautaka mingi ba regressar bautaka Congo en tout cas bavandisaka moi makambo na Congo kokabula mabele banini mais celui totali bien ekomaki na moi parti moko omona kaka ba regressar bavandi et puis baza kosala mbongo omona pe bango moko bato oyo mosusu tokutaki wana omona mpenza donc violela mpenza donc makambo eza ne donc etournaka nango kaka rond mais so totali bien na lere na ndenge mpo lobi ba frontière coloniale toza mpe kaka biso na biso ntango mosusu ngai esengaki mpe na misala mbongo kote kuna ntango na ye awa epai nde makambo yango efungwami mais vi turbulence oyo mpe ese ekota na mokili nde tokóma na kwana tobandi koluka na biso comme ça tovandisi esika moko okozala mpe na biloko koteka boye avant okende koteka motu mosusu oyebi keno mpo naluka nano motu na ngai namonaki mpo okotaki mwa moke ezalaki na mwa likabo okotaki mwa moke wana nayokaki mpe lemwana nsemi banini po antu wana nakopesa kaka mwa nini entre parenthèse soki totali bien politique sans mbongo en tout cas ezalaka impossible mpenza mpo okoka koaboutir na eloko oza nango mposa
Et là, on a une lobana sur total bien n'Europe ou les États-Unis banini ba parti politique et ça la magie belé mais sur total bien balwa moto abunda penda o nda butaka na kataring yene muta bunda mais batu bataka libanda pona ko supporter so total bien ba parti politique et ça la maga libanda wa fallait ba supporter fallait to banda ko supporter bato bazana kati to sala ba fundraising pona bato na pour so total bien bato na bazako bunda ko ne libu mwanzala libu esekera libu mwanzala ezala difficile donc soki mutu moko ya kopesa eloko akomi kitisa na ye ti esila azwi ale mais tokotala na basaidi ya baparti politique tokomona banini maloba ya bato baza na kati ya terrain te donc wana nyonso eyaki badesavantage soki totali bien totalaki front ezalaki na dongo totalaki front ezalaki na base aye to supporter qui bango pété donc ba makambo so ndenge eza koleka na berere pe mingi faut tozongisa bango pa na biso en tout cas na suki na mwa moke wana na soki likambo mosusu yali na okoli matoni. Merci ndeko nanga ndenge olobete makambo ya boye ya minorité ezokende na mboka ya mosusu eza kodomine bato outi kolobaka ya Angola baregressado ki ba Zaïrois to ba Congolais oyo baza na kati ya Angola bango pe baza na page na bango na inosala dominance donc ipelekeze zaka retourner de gauche à droite mais en attendant la débat na point wana toke na kozwa ndeko papa Jean oye sabisa pe oye kuna ndeko kote sona na kombo ya Jean opesa oyo version avant zongela papa Tomsita na marteau ya makasi au tiko beta aye pa fongole oye page mususu wana lisusu. Merci papa Zambwana ndingo kusinga maloba. Na zola na masolo na ndingo zobeta na moni ke nazokota na moi diversité parce que nazana besoin koyeba likamumoko boye na mitu na ramingi na mutu parce que na bosana exactement ba date vu makambo ya ba vaccination ndingi nazomona eko makasi na mboko babengaka Congo antidémocratique. Alors, ngala lingina pour la dernière fois tant maréchal agina nona kibokonzi. Na mbula nini bapesa ka Zaïrois vaccination mbula wa suka parce que ngana za na doute ceux qui ezalaki 79 ou bien na 80 bamangwelo biso nesto za na mona loboko gauche et sala biso ba tampon. Ya mona linga kinena kota na tuna ceux qui ozana likanisité ne konyosa ozana mwa likanisi akogi ko pesa vraiment mbula exact pona yeba parce que ils ont intéressé ngai na ndenge ba komo pesa ba vaccination on dirait forcé pour na ndenge ba tera biso ba mangwelo donc na la besoin vraiment yeba yango na koti pona tuna. Merci ndeko Jean na question mnene aussi ko tuna awa ozomona babiloko ya vaccination eza na deux phases ngala ko ikolobelango santé internationale qui est bato baza na côté ya ba nursing to ba makametali ba infirmier to domaine médical soki baza ko landa biso vraiment na ko daza ko inviter ba baya ba meka un peu ko kota na sujet oyo po ndeko Jean azala un peu aider parce que ko kota na likambo tali santé publique eza domaine moko ngala linga pina ko tushango te raison linga pina ko tushango te esenga ba expertise mingi parce que ngai pe lokola yo ndeko Jean o toucher likambo kitoko eza politique mo photo décortiquer yango nazana ko yoka ka ete ya une certaine vaccination eza ko tourner na Congo précisément na est po eza la soit pona ko stériliser mibali mususu bazoro ba ezali pona ko pesa une certaine maladie et pas ba congolais ba musuba bio non parce que zone ya guerre zone ba bazoko bomana bazoko ba vaccination pour des raisons x y z peut-être ba polio ba nini tout ça ya wana ko mona ete na place oyo vraiment qui peleke ces alliés na ko négliger information mon côté information nyonso naza ko considérer yango ngai personnellement parce que Congo eza mboka na ngai et je me concerne vraiment na ko yeba point nini likambo se ko zala to ko telemela yango na ko zala mutu ya mukeme o naza ko sala soki 1000 bat ba ko yoka yango et les populations Bible lobby ata ko sala ka munene te ya mukeka ko sala na muke wana mukili ko kanisela yo nzambe pe ako kanisela yo donc papa Jean azomsulo antenne okoba mais likambo ya vaccination to yoki yango oya lingi ko ya aya à part ça soki mutakoti te na ko yebisa yo papa Jean oye la biso un peu détail to
vrai sujet nini olingo kosa na place wana ya vaccination pour biso nyonso mpe to apprendre biso parce que olingo ozala mpe opose question sans le savoir oza na information kitoko olingo okabula na biso à vous l'antenne. Ouais, mais eza parce que au moins papa ngai ezo rappeler ngai tant pesa biso ba vaccination wana donc ezala lokola signe moko boya reconnaissance ya ba zaïrois époque wana et puis ba vaccination na naza suna souvenir na ki mwana muke donc vimbisanga donc loboko na ndenga osarana te. Alors na comprenaka vraiment te toza ko zongo pour quelle raison donc na yebaraté ba version bima mingi o bazako tester ba vaccin ba salaki et puis eloko msusu ezo interpeller ngai na pays Afrique pour la nini ba pesa kaka biso. Alors ba pesa ki bazaïwa pour la nini na enfin wana eza analyse na ngai Mobutu tango azwaki pouvoir Mobutu nelengia pouvoir Mobutu pouvait tout accepter oyo bato batiaki ye po ba konzaye na kibokonzi na ye avanda donc aza kondima na ye n'importe quoi. Alors boya ko tester ba vaccin na bino bozui ba ngulu nanga bazalia wa ba nyangala kata ba ye ba meki biso et vimisi biso ba nzoto. Alors na mituna est-ce que yemo ko Mobutu azwaki ba vaccin wana ko yebate bon ben faire ba vaccin wana to yeba répéter et puis na yeba répéter na ngote. Alors c'est la raison pour laquelle les lots nazomona on dirait même scène elingi se répéter na mboka na biso. Pourquoi na pays musu ya Afrique bazo pesa bango ngote bazo pesa ba vaccin okaka na Zaïre. Donc motuna na ngai donc esika vraiment que makanisi na ngai eza kotungisa ngai mingi donc ezande na point wana yango wana na lingi na yeba pour la dernière fois ba pesa ka ba vaccin wana na époque Mobutu na Zaïre. Enfin na idée na nga ezali un peu vague, je pense il faut ezala peut-être na 79 dernière année ba pesaka mais naza vraiment sûreté alors yango na sengi na ndeko nyonso azana précision ya année akoki koyebisanga ba vaccin ebimisa biso ba tampon ebimisa biso maboko baza pesa na loboko à gauche. Alors na lingi na yeba dernière fois tant Mobutu lokola na belenga pouvoir il fallait ba konzaye ba songaye azana pouvoir azana ndi n'importe quoi. Alors c'est le même système où toujours on appelle ça continuer tilelo il faut ban demander n'importe quel vaccin ba ya ko tester dans autres ba congolais pour bango ba vendre na pouvoir donc ils doivent tout accepter. Alors c'est la raison pour laquelle ngana ngina yeba dernière fois tango ba makambo et la makaka ba vaccin ezalaki na 79 ou bien na 80 mais na mémoire nanga je pense ezalaki na 79 mais na sûreté yango nazo senga soki ndeko moko ayebi vraiment plus ou moins date exacte akoki ko pesa ngai vraiment moins précision ce qui ba salaki pour la dernière fois na 79 donc ba la génération qui na 79 ba on va jouer qui yango pour la dernière fois ou bien il les kaki. Donc voilà c'est la raison pour laquelle nazo tourna po to ko zala te ba net ba kobai donc ba era toujours ko tester inga ezo tungisanga mingi quoi. Et puis ils ont la clair que tant ba ya ko tester ba kisi na bango donc ba ya ka toujours nesika ba monique pouvoir wana eza ko vaciller pouvoir wana azana besoin de soutien alors biso poto sala mbongo ba multinational donc tokoki ko meka ba kisi na biso na ba kobai o ya ofele. Alors voilà ndenge bazo sakana na biso surtout na mboka na biso ezali mawa mingi quoi. Pourquoi basala ba pays mususu ya Afrika na Zaïre na Zaïre basala ngona ba pays mususu te kaka na Afrique de question munene otiko tia likambo ndeko Jean otiko loba eza toujours na scope ya ba analyse onga na fongola ki antenne loba kete ngai na ye na oyanga contribution si comment minorité eko dominera majorité ko déplacer bango ko boma bango ko sala nyos boy ko sala pona ko éliminer
un certain groupe de gens ou bien bateau baza na place na ko bango ba occuper. Mais avant na kokota na makambo oyo utko bima awa pona ya kopeso pourquoi il faut qu'on a raison dans les kamboza ko lobake oza na bon chemin na yebite soki ndeko mise kuna oza na moya ko loba sur base ya ndenge tozalika kokoba. Mais soko oza na likambo te alors na ndeko Tomsita est-ce que oza na sujet ya kobakisa na likolo ya vaccination oyo mutu ekotisi biso na parmi ba élément ba outillage oyo koji pe kozala pona ko éliminer la majorité. Ndeko Tomsita na epte micro no soki zale okangama ne soko kozonga mais papa janga place wana ko ya koloba boye. Ba mindele baza batu moko trop triqué. Minorité soko lingi ko gagner si la majorité basala ka nyonso bakoki kosala pona kozwa oyo baza kokanela. Dans l'entretemps ba mindele na Amérique a place ngana vani na Washington toza na centre de recherche ba benga ka NIH eza na Bethesda awa a quelque juste na Washington. Ba document ezali oyo eza kofunda ete tango baye ko observer que ba noir américain baza ko bota na mingi bakomi kokoma très puissant na taba Martin Luther King. Paraît-il bozo maloba na ngai te c'est à vérifier ba vérification on pesa na matata mais ba document ezali pour dire que baye ko inventer une certaine maladie oyo ba kokotsa na communauté noire ko ba na ko circuler entre bango na bango dalanta ba kebani bango na ba mindele ke kozala en contact na bato ya ba noir te précisément na makamita di sexe te qui apparemment place baye ko bimisela eloko baza ko benga sida. Selon ba noir américain ngana vanda na bango awa ba confirma yango ete ba mona kate comment ba ko gagner procès oyo mais ba activiste noir américain ba confirma yango ete sida ezalaki maladie moko eye naturellement te. C'est une maladie ezali invention ya NIH qui est centre de recherche ya ba biloko itali médical biologique awa na monde ba ngo baza na avance baza ba machine nyonso bango ba inventaka yango pour des raisons pour éliminer race noire. Donc makamza ko lobaka comment minorité ezo tenter ko dominer sur la majorité pour bazwa pouvoir nyonso ba kozwa. Ba kisi moko pe o babengaka Amtrak eza kisi te. Amtrak eza sorte ya poison moko scientifique bien inventé na ba américain bango na bango na laboratoire na bango ba bomba secret pour des années et des années. Mais il y a même pas quelques années passées, moins de 5 ans passés, moi je suis témoin et les cas na ba télévision aux États-Unis ça sous sécurité. Il y avait un scientiste américain qui bien payé pour inventer et conserver le poison oyo babien comme Amtrak. Mais scientiste ngota comme ina point ya komona ete pourquoi to sala ka poison oyo ba garder ba microbe ngo ya quantité moko ya kosakana te. Mais définition moko azalaki nango un jour ba soviétique to pays nyonso monde to kobundana bango et que to koki bango te. Donc ne ko fumfumu na okuna de façon ba banda ko kufa parce que Amtrak eza maladie moko eza eloko moko soki zuye ba microbe on nzoto en moins de 5 jours soko za na chance au vivre mais dans quelques jours seulement peut-être 1 à 2 jours déjà fièvre makase ko beta yo okufi. Donc eza poison moko scientifique poison moko bien calculé et yepe comme on a été ba soviétique pe bazape na poison ya ndengo wana lisusu mais ba américain tango yeko kangama awa comment elekeli pe comment to yebeli officiellement si bien que ba challenge yango ke ezali ba américain ba boya yaji komona na ete tata oyo scientist wana yalo baki bo na ko tester yango pe na bino moko azwaki quelques 3 ou 4 enveloppes atiaki yango na kati apostaki yango po ekoma na Washington précisément na parlement place bango ba sénat oyo bazaka en charge ya kopesa mbongo ba millions de dollars pona ba projet ba poison ezalaki. Poison yango tango elekaki na centre de contrôle ba lettre awa na Washington e komi wana mutu liboso azoi malade bato ba facteur rapport bato basaka na sorting bato bakabulaka ba lettre par zone par pays par nini pa maladie wana ezui ba kene na tribunal nani na hôpital asala ko 2 jours te akufi batala mutu moko soza koya ne ba observer comment possible que na centre moko ya traitement ba lettre 5 batu bazwami maladie o eza rapporté eza na même condition ne baye ko sala ba enquête baye ko mona ete maladie o eza relié na tel microbe de place wana baye ko sala enquête balandi ba lettre ngo baye ko kutango e kotaki déjà na des capitol place parlement américain ezali bakena ko kuta ba enveloppe ngo ezali déjà prêt et comme na bureau ba sénateur donc
aucun sénateur amizulaki yango me bato bazali na banza de bato bamikufela déjà à part bato bazali na hôpital kuna bamikotelaki. Ase dit papa Jean nakoki jamais ko challenger maloba na yo monde oya bato oyo bazalaka minorité si je na biso poko lelo ezali mon pays ma patrie. Il faut qu'on veille na groupe oyo ya ba minorité baza plein de manœuvres oyo koyi ko sala ete s'il faut pays nyonso bato bakufa na bango. Ils s'en foutent aussi longtemps que bango babongi na bango bakomi ba millionnaire bango baza ko enjoy ndenge babengaka na anglais baza ko rejoice baza na esengo ya kosakana te. Voilà pourquoi babiloko ya vaccin oyo nango eye kokota na kati ya bamisala oyo ba minorité bazalaka na yango. Comment ko éliminer une masse, une population biloko ko nokuta est-ce que ezana Congo possibilité oui na likambo ti koloba na koti ko retirer parole na yote pour dire que likambo yena ya vaccination to tia on a kati te sinon que vaccination otala bien ezo uta wapi raison nini baza ko pesela yango pe na zone nini baza ko pesela yango. Est-ce que diarrhée ezaka na Kivu Bukavu? Est-ce que ba maladie ba polio oyo ezaka na zone oyo ba coltan ezali? Pourquoi ba vaccination ezali ka ko pesa na bato oyo bazali place richesse pays ezali? Sinon que biso kutu awa na Washington to sili ko prendre que coltan kaka te mutu emona na Congo mutu ezali produit moko de comme de top na monde. Na tableau de Mendeleev sur 100 et quelques éléments, il y a encore quelques cases qui sont encore vides. Na vide wana baye komona ete il y a encore quelques éléments oyo ekomona wapi kaka na mokili ya Congo et précisément na côté à est. Pourquoi est? Parce que mabulu wana ba volcan et timolaka volcan ezwaka des kilomètres et des kilomètres na se mabele. Elingelo ba ete tango mabele ezikaka. Ba produit nyonso ezaka na kati kuna na sekuna. To yebite quel genre de produit oyo esale makana molunge mabele a produisaka. Et nana akwa timola libulu yo keneti na ba milliers de kilomètres na katikati ya centre mabele ezalite sauf volcan kaka. Donc volcan na ndenga yako ko sanza. Babiloko nyoza kana se mabele. Ba américain baza sévèrement conclu que ceux qui bakoyi ko mener ba laboratoire na bango les plus sophistiqués na mabele ya Congo précisément na mabele ba mabele Congo les pays des volcans bako benda tableau de Mendeleev na mesure moko oyo mokili nano eyebite et ces produits qui seront vus bako tika la jamais ko tika la bino ba africain boza nango po boteka po boza na mbongo mais bango d'abord bako goûter yango ils vont d'abord se servir. Voilà pourquoi balkanisation est ya Congo ezali clé na mondialisation mikolo. Ndeko Jean na zongso maloba so ina répondre qui question note concernant la vaccination mais moi je suis convaincu que likambo ya vaccination et qu'on kozala parmi ba éléments ba Don Quichotte congolais ba linko salela. En tout cas merci mingi na satisfait na réponse na mon papa, merci. Merci bandeko. Donc na place otozali na banza ndenge na prometaki bino ete matin ya lelo ekozala mingi ko concerner sujet moko très sensible. Ta on a un sujet très sensible. Na niyaka mingi kozwa contrôle na yango dans un sens que na bimaneti motei ko bima motei sur base ba recherche oyo na sili ko sala mon pays ma patrie oui na testé 2011 John Benacalon, John Benacalon, John Benacalon, John Benacalon. I'm messing up on the cat, I'm a cat, I'm a cat. I'm messing up on the cat, I'm a cat, I'm a cat. I'm messing up on the cat, I'm a cat, I'm a cat song.
ezali premier pays bato déplacer bango et immédiatement tant déplacer bango bazali remplacer na ba étranger. Tu trouveras que un étranger vit mieux au Congo. Alors, réponse à suka oyo papa tomsita na banza osila kopesa ngai question ya koloba ete biloko ezosalema kaka na Congo te ezosalema na ba pays ebele keba. Il faut koyeba quel ce pays là et bato o baza okena pays wana nini bazokena kosala. Opesinga kaya Angola ke okuta place na Angola bazone ezali president na Luanda okuta kuna bato bavandi kuna kaka ba regresado kaya Angola okoti ko comparer ngo penza directement naka ya Congo Zaire te. Pourquoi? Parce que moi j'ai été à Luanda na mwana wa kwenza na Luanda yoko yebisa onga na yebite. Ba regresado ce ne sont pas immédiatement des Zaïrois ou bien des Congolais. Les regressados c'est tout Congo, tout Angolais oya vandaka na Angola na temps ya colonisation akimaka perturbation makamtuzali kolobela ya occupation ya portugais. Et que tangu azongi na mboka na ye babengi un regressado. Un regressado signifie un retournant. Alors ba retournant wana tangu basila iko zonga bazalaki na bandaku ya okene kovanda te parce que ville est comme qui encombrée par qui? Par eux-mêmes les Angolais. I'm